papa, hein? Banana. Nakanga yo na ndenge. Yo ça existe. Tout le monde a tout que ba usana ni ala katsa. Ada pasteur cordon, nous avons coordonné Moussa au prophète Jean-Baptiste Salosala. Il a fait trop dit la pasteur Tony, mais dans des filles l'option du Saint-Esprit. Au lit manza mende alo kamba biso ko to maîtriser ba on peut te mama ba service à payer. Ah usawa. Ah toi na triomphal. Wo usani ko. To ko ba big service. La problème mon corps spirituel, on a ma petite biso to ça la ratissage à des traqueurs à mali spirituel puis établi à Kinshasa. Le sobiki déjà. Donc on a commencé na 6e pédagogie na salle examen d'état. Na bango lokola bazwa kinga fond bana linga pena mata université. Pour famille yebike bat na bomba ça a bazobika bien ndene. Let's go. Ça c'est moi deux personnes. Mais là, c'est la maman, elle est papa, hein? Banana. Nakanga yo na ndenge. Yo ça existe. Akaki mwana. Gatini. Abenga out. Ah, beaucoup. Akaki mwana na. Ya na ndenge soko kata na. Dama mutatika kya. Amme bangolo. Wa. Ai toi. On m'appelle le ngolo. Il 5. Na basaché na le ngolo. On a 5 pe. Ça va dire comment. Ça va. C'est le mot à la boutique. Il a tombé. Je dois attaquer pasteur. Bonjour papa. Bonjour. Tout le monde a tout que ba usana ni ala katsa. Ada pasteur cordon, nous avons coordonné Moussa au prophète Jean-Baptiste Salosala. Tu peux usana ndenge ni na bato mabombo bosa no ndenge na bon. Bon, pour ça là il a fait trop dit la pasteur Tony, mais dans des filles l'option du Saint-Esprit. Au lit manza mende alo kamba biso ko to maîtriser ba on peut te mama ba service à payer. Tu peux vivre ndenge na bango. Bon, normalement ko vivre na bango awa, ça la vie na moment ya social.
et dans la babosu auto dans la mukina au bateau bazo de cas la volonté la bango bazo sunga pour na vivre la moyen ya social toloba nini koloba mpona bato aza kolanda okosenga na bango nini olobi mbula ezalaki ato ozalaki awa bosuka ndeni na mbula wana na bato azalaki na bango na ndenge olobi ke mbula ezalaki normalement eza problème moko spirituel oyo na bapesi biso tosalaka ratissage ya badetrake bamali spirituel ya ville etandi ya Kinshasa. C'est pour cela que nous avons un soutien à mon conseiller papa et Félix Fati. Baluka endroit moko parce que tu as un service moko dans ma PCB tout ça pour l'étendue à ville de Kinshasa, il y a ça un ratissage, il va détraquer tout l'étendue. To famille yebike bato na bango baza bazobika bien ndenge eza ba famille oyo bayebi bato na bango babiki bazo rejoindre bango et puis bazo zwa bango bazo kina bango eza pe ba misusu toujours les bango délivrance progressive à concept de tout on apporte ba ko kuna bango mituna va répondre pour biso poto atteindre pe la famille na bango. Ça merci. Ah, vous avez Adouana triomphal. vous ça ni koto. Koto pour Big Service. Le frère a commis à Kassabou Kinshasa. Le sobiki déjà. Na biki penate mena obika na kwa na obika ko mikolo ba pesiso 21 journée ko ade ana sali 4 jours et tigali combien de jours 4 jours tigali 17 jours ko bika okolobani na bikso pasteur nani pasteur o ba ko ben Jean Baptiste okolobani pona ye na ba merci mingi na ba mingi nzamba za na pona ye ba biksa ba o bazo ya liboso no be ba ke liboso mais classe tanga pe ke liboso. Donc on a commencé à 6e pédagogie, on a fait l'examen d'état. On a bango le bazwa qui a fait une mata université. Mais dans le pays na la République démocratique du Congo, Fukato Sambé na Nzambe, Dieu Jésus 2019, ti mo président Fati, ti se doit mulumba azo charge nation na IDPS. Comment on a fait Kungus Noël. Merci. Na mungonga masinde ko Olivier Kamtatu Masamba. Bonjour. Tokoyi ba komona. Komona ngai Sami. Kwani baso bengo evangeliste. Kwani ba bengo evangeliste. Ngai evangeliste pour le na zona liboka Njenza. Oyo ba bengi na komba pour bindele. Tu a usani. Ah usani. Awa salela appel na ye. Tu awa ninga bengi biso awa. Tout expliquer makolo na biso pour le lot dans le bi quand ici se fanda awa ale beke mususu atie afandi awa kimi azongi basali makoko na sima moni pasi le longa na komi awa afandi sala pete no côté kilo ko lia ona bika ke ko na kilo ko takana ba bala ni ozo ba fana na awa nde ici pasi na présence na vous êtes na kipeliko na chaki na bani na mati na kumiti ndambo amisiye ndenge atikina le wana ke tozaki liboma pena bon tozala kaka bato oyo tumona kaka nzambe moko tambola ndenge biso pe partout ba yebi ba tikikia la gosse ba kota yeba ko le lot ba gosse mesimite anesa bagasi na biso ndenge tumona ka lelo na le peuple ni sport panda au respect ezala poto betaka mapango na babise lelo tumona ma jamais koi ma euro koi je pesa la biso poto zonsa ko laka nali kamutu prestige toza mama ya kozonga masima po na mako ba pesa biso samba ba soki toza la ba mutu akomena ndenge ba pesa biso makati kati sala rezo saka maele mingi wana kina fani hawa to la pesa na simu a 17 to beta pas ba ko sa biloko parce que tewa sinya bike sala nga bien sala nga bien pena za pe ya comité mais za pe makati kati oui
to bandeko basala ko problème lokola yo basala nzela osenga bangoni bo basala lokola yo basala nzela no osenga bangoni o basala nzela lokola ngana kosenga bango tambola la ngai kosisa kotambola ngai kozasi ti na ngenza Italia selon ma esalami sabi ndenge wana kuna pe kaka nokoyeba kozonga alo na kozala siko na ba effet oyo sikola komona place kokotela wana atemi sala ninga apibiana babalabala abayoka yana bisa kali amtemisa lelo bazomona bazosala ulenga ngombe te lelo mutu akozwanga na bosoke moyen de vivre ndikisa mina nti yango ebanila biso na ba effet vanaka awa ko sala biso motema dugu teke eloko wana moni kape yanga pona kene sima pona kene kuila ba kubinga moyimba tokoyeba président mboka na biso kombone nani automatique kobi automatique yewana nani automatique yende président mboka yende président oyo ngai oyo alisala ngali lelo te président mboka RDC kombone nani yewana automatique yende président mboka yende président na ngai ya RDC oyo abengi ngai lelo po aya kolongola ngai na oyo ekesantsana baninga mukubinga ça merci naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba la minute on a 4 à peine 4 à 5 à vous. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a bon vraiment mingité. Mais nazo chez la bino moi mon tio naza nango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi komo nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé qu'on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok.
vous allez sérieux. Caritas qui dit sérieux. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle les akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez Rabiso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens news ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc au s'abonner au epipe muninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au Talio attaque au donc toujours sous kaka na ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage holandais table sainte holandais mission ka ucho holanda oyo attaque oyo holandais ya muke oyo donc cliquez lien oyo na se wana après titrage kazo elandaka wana donc sur moni titrage na se wana omona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et romemayo na les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse.
Let's go. Merci Jésus.